Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, salut, bonsoir, bonjour la famille. Ça dépend Hero Borolanda live la biso Oyo. Donc nous sommes là en direct. Il y a V Mortuel, il y a Nekonabiso, Ser Nabiso, Ser Lissi Kunda. Voilà, nous sommes là en direct. Donc je vois organisation d'Akitoko, Batubaye Pena Kolelaye, Batupena Baye Kolela. Et ça passe dans mon thème, mais tout ça n'a choisi. Zambé moka pesa ki paye moka zui. Merci na baboye na biso nyonso ya Congo Winner Télévision. Merci na bino. Merci na confiance sur le pesa biso. Bon comprendre qu'il y a la musique et puis nous continuer. Nous sommes là avec vous. Tozala bino ti na suka ya matanga na ye. Nde place makokende ko tika ye na Lilita. Nous sommes là. Merci. C'est là, ça là. Camo, alors Bisso côté à culture, côté à théâtre. Alors Peggy côté à musique. Et vous allez constater que Bananios au Saint-Esprit a visité on a Newana tant au Bandaki. Ils ont pu émerger. Sali Bakombo Tilelo. Les Abakunda Sister, les Ababisso, les Abandekomsu Lelo Bazana Poto. Les gens Thomas le coffre parce que Tobandaki ensemble et na Newana ezaki na bande comme ça bande autant na Gombe na Eligo ba comme pas musicien minene na ba Wenge et puis donc tous ça parmi bana oyo Nzambe a visité ki bango atindaki Saint-Esprit de manière à ce que Tobanda Moussa na biso ya culture bango bakendaki na musique chrétienne. Et nous, on a continué et pour devenir ce qu'on est devenu. C'est-à-dire, Lucie, je l'ai connue parce qu'elle accompagnait sa grande sœur, Peggy, qui était ma collègue de classe, Naïté Sekamo. Ouais. Ouais. Bon, je suis désolé, Nakolo Bamakambo y a des musiciens, surtout des musiciens chrétiens parce que Naza na kati ya corporation na bangote. Mais né Naza boye au-delà ya rozala comédien et puis président en groupe Nangai. Nazali coordonnateur il y a collectif des artistes et des culturels CAC. Yangonde ils appellent parmi les raisons et Tinganaya. Pour compartir la famille, bien que nous avons éprouvé parce que j'ai perdu un beau-frère. Les Lopez a veillé
na centre culturel de Lemba, dans Nazagi Kuna. Mais le coup, la relation, tout ça, n'a Peggy, je ne pouvais pas manquer. Et en plus, le coup, président, coordonnateur, il y a une corporation où il y a artistes, musiciens, comédiens, plasticiens, modélistes, stylistes et tout. C'est pourquoi je me suis donné cette obligation de venir ici. Alors, ma question est la particularité, conflit, nini, moi, j'ai habilité à répondre à côté parce que j'ai toujours prôné l'union des artistes que la division. J'ose croire que bateau bayete, bazan a un empêchement certainement, bazan ma production, bazan ma voyage, bazan na matanga, netinga, na bazan na kaya matanga, je me suis dérangé pour Naya et voilà, donc je peux pas entrer dans cette direction là. Bon, Liwa ya Lucie est interpellé et Zolène de Sabiso le surtout continuer ko bunda. Tant que la musique chrétienne na TV, na radio, sur la Nzembo, il y a Nzembo Nzambe, et ça pour l'État na biso na travail na mémoire na ngai, j'avais épinglé cette problématique. Les droits artistiques. Congo et Sengeli atika kibolole pour Congo so mona ndenge komaka lobaki Congo soka zando kite seka pumbwaka. Congo et Sengeli afanda amona teke po Congo ebonga kaka diamant ezaka coltan zo lukela biso bitumba na est mais Congo po etombwama et Sengeli ba bongisa secteur culturel. Nous avons une culture la plus riche de l'Afrique. Sur la musique chrétienne nabiso nous sommes les pionniers na makambo tali musique chrétienne. Alors Lucie a beaucoup fait bon Lucie sur l'année histoire ya maladie naie elle était souffrante. Mais c'est comme si Azaïna Makoga au hôpital té. Lucie a koufika le quoi ali seki. Ceux qui Lucie a koufika dans l'hôpital non na maman yé mon bien à Achichi, on allait comprendre. Mais Kokoufa Lucie ça on dirait à qui délaissé. L'état tikié la biso bateau tous a encadrer la structure et ça regrouper l'artiste, on ne peut pas encourager cela. Je suis choqué, je suis indigné, il y a un qui a interpellé Bayamba Biso la maman première ministre. Nous osons croire que Namikole Koya, artiste congolais, artiste c'est honteux pour le Congo. Les loyaux, Rumba Nabiso, parce que Rumba est un patrimoine Nabiso, les chrétiens, la musique, la musique, c'est un patrimoine. Et donc il faut l'État au sérieux, de manière à ce que les acteurs, il y a genre culturel wana base à la locale ambassadeur base en considération. C'est mon indignation et je suis très choqué. On est dans la Golo. Et voilà, là nous sommes en direct. Nous sommes vraiment en direct. Bonsoir papa. Bonsoir. Ah bonsoir. Moni arrivé na yo awawa. Moni arrivé na yo na Matanga. Pardon? Non,
a pas de problème, juste la tambola qui n'a eu. Tonton, bah, moi, par rapport à la circonstance. Mais le mot est ça que aux awa toujours de la notre soeur, nous sommes pour tout le qui s'abouto yo, pour que ça ait un hommage à Moussala Oyasali, à Ola Mounio, sur Jamasa et Libisson. Nous voulons donner les derniers hommages à notre soeur. Voilà pourquoi nous allons. Bon, on a été créé. On dit Maki, quand c'est là, ma maman, mais tu as Ozonga, quand c'est là, c'est inévitable. Il y a pas mais en réalité, c'est un fait naturel. Nanga tu as question sur Kaisa que na ba chrétien au Batikali tant boya kama tanga boye so tarabango la nini on a ba chrétien na biso batonyo surtout liwa bo so tarabiso la nini to yebisa ba chrétien nini non mais attends, nous devons nous préparer. Chacun a son jour. On ne sait pas et quand on est colonie. Bongama, parce que après l'Iwa, excuse ça sous tête. Pardon, Pesa. Bon, pour les acteurs, les gars, vous avez dans le musicien. Bango babandi bomwana makamba bonzambe mais nzambe azwaka lokumu parce que avant mais artiste la kufaka te ba œuvre na ye ezali et au continuer nzambe apesaka ma apegi makasi libota mobimba pe code de Christ nyonso apesa biso makasi po eza perte munene po na biso me po na nzambe apôtre Paul alobaki liwa ya mosala nzambe eza ge po na nzambe. Maman Shagi Sharufa oyebi ko solana yo na constater loko moko to mona ba te belé ko bongo na motema mais na monde ya yo eza vrai parce que to mona ba misusu bien que ba bongo ni mitema mais makamla bongo zo mona ke ba bongo ni mitema te mais ko umela na yo na ndenge na yo za ko vivre et zo la c'est vraiment que nzamba kutana ki na vraiment un solo na kutana ki na nzambe na ko beta tolo te parce que ça grâce eza ngolu et belé ba bengami ya beaucoup d'appelés pédéli. Ce que vous élite ata babengi yo okosala kaka ko klibite ko chite po eza ba réclamation et ngwana to kangama kaka na nzambe bisika na vandi kuno kwa to mona ni to yebani après ata makambo yo eleki moko boko ya bo mona na tiki poto et pani na bane olala ti to ya kokoma na église et tout bo mona
Alors ezaka ngolu ya nzambe. Ngolu ya nzambe mama eloko nini okoyebisa na bato bayebaka Shagi Sharufa parce que kombo oyo mama eza kombo mokiete eza kombo oyo efandaki mokili mobimba lelo nzamba buki yo nzamba arrivé à kobuka mama Shagi Sharufa parce que ezaka facile te na bato ya ba musique yo ya mokili wana kobongo na mutema ezaka vraiment facile te mais komona yo nengo maintenir yango conseil ni noko kopesa na ba oyo bakombi komona pe poto lelo kompe ya bango po mikolo nyonso bato bazokenda rapoto bino bosala bakombo botika ba trace mais lelo yo omikiti na kibonzambe okomona na kimpoko pona kolanda musala ya nzambe conseil noko kopesa. Conseil na kopesa ke kovanda kosalela nzambe il faut kosalela nzambe kati ya humilité. Kati ya humilité parce que ceux qui humilité zate tomonaki basala nzambe omoni apôtre Paul avivaki bisengo nyonso azaki pharisien azaki na tout mais eloko esalaki lisusu ke Saul ye azaki pe mwana ya muto ya mbongo mais asalaki nzambe selo ndenge esengeli te nakobima na kati ya mokili naza kwa Moïse oyo navandaki na ndako ya Farao nayebi mabe ya kuna alors ntango na confesse Jésus il faut nakota makolo nyonso mibale lokola Carlito lokola belé pour n'attendre bango bazate dans baka Carlito na makole ba mususu bazali tantôt un pied dedans un pied dehors ba mususu bazota la mingi lokola na bongwa bayebaka nga kuna na mituka ifo ba mona nga na yango lokola bayeba nga na kolata ba mona nga na yango so komi na ba niveau wana moyo poussa na liboso ezate biso mission na biso ezali to dépeuplé nde quand ya munguna poto tondisa royaume ya nzambe na d'abord na bizaleli na biso amour orgueil te faut komikitisa komikitisa na nde kosenga ke baninga mususu baya po liboso so ba témoignage na nza ko attaquer mingi ba misia mokili oui naza ko sa ko naza ko repousser bango nanga mais siko na talinga bite pona longa bango ifo na poussa na bango pembe na bango ba mona peke na changer alors eloko pesa libongo ke na vanya makola mobile na ngai a musai na nzambe ya munene yaza na délivrance koleka ba délivrance ba conseil na ba matea na ye evandisa ngai ba musupe bazobunga nzeleza kwa mai azangi mutu akolakisa nzela. Maman Shagi Sharufa vraiment comment nous a témoignage parce que tout monde qui yo zaki libanda okoti na kati mais to remarquer ba bazali na kati ba misu libanda message ni okoko pesa pona bango lelo ba to yebaka ba apôtre ba to yeba basali ya nzambe ba to yeba ba prophète bazali ko banga nzambe mais na minute basi bakenda pa satana misu na nzela ba magie misu na banzela buzoba eloko ni okoyebisa bango parce que bazolanda Shagi Sharufa eloko na koyebisa bango pona lingaki kutu na sala bango émission na yebisa bango nyose zepa ya nzambe abakuki abaki na vane na poste na nga naza kozela certainement ekokokisama eloko esa bango vitesse bautaki na kozanga bazaki na eloko te tango akomi abitika nakende kosimba nakoma kabali juve nakoma boye mpona kweyisaka bato mpona prophétisaka mpona nzambe mpe azoyokisaka bango soni bamosusu bakoprophétise baprophétie ezosimba te ezobeta libanda alors batika makambo ya bisimbasimba kisi. L'enfer est réel. Bango ne bateyaka biso. Bongo biso leo tote ya bango. Vraiment. Soki ba derutaka bazonga na nzela parce que soki corps de Christ sangani nde tokolonga pe tokosunga pe musala munene oyo mokoza mboka za nango. Mais soki tozali éparpillé bakoma lokola kinzonzi oyo alinga kende na tour na ye akende kosenga audience bayamba ye na tour ne bapesa mbongo misuka na mbongo parce que bazwaka yango te avant. Ngai ndenge nazali a nakanga référence nayebi mbongo ndenge ezali nazanga te nayebi ke soki na lokwa na vana makolo ya Yesu ti e comme pokwa na kozanga eloko te parce que tolobaka l'Éternel mon berger je ne manquerai de rien okozanga eloko te alors eloko ezosala bango bongo orgueil koluka lokumu koluka bayeba bango nde eloko ezosala bango bongo batika parce que kanda nzambe eza makasi kanda nzambe soki bandi okwela moko na moko bako regretter
baya kokota na Bible na enfer te, vaut mieux kokota na enfer sans Bible. Vaut mieux otiki nenga nazalaki na mokili. Soki nalingi enfer na kozonga ka mokili na sala mokili. Mais soko so mi pese na Nzambe tika ba aventure. Nzambe aza camarade na biso te, batika ba aventure. Vaut mieux au simbi Bible ok na lola ki ok na ngona enfer. Et belé ba simbi Bible po ba mona ka église etondi. Po ba mona ba faux miracle. Na mona akuta ta muto akoti lianzi soko longoli obimise lianzi makile bimi. Mais ba faux miracle boko bimisa ba ngolo boko bimisa ba soki banene makila te ba utiwa. Merci Maman Shagui Charoufa, vraiment un message très important. Nalaki bana mokil momba tokoya na Kimpoko tokozoba contact to sala les mamoka ki to repona relaxa nani yango Shagui Charoufa appelle le Nzambe a commissaire vraiment nani. Mais poto silisa parce que za TV maman nazana makambi bela ko lobana si to continue makambi sukuna. Lelo Shagui Charoufa. Est-ce que toto na anniversaire disparition ya papa Wemba est-ce que ça la qui Nazala quitté. Vous avez quitté pour un temps, vous avez quitté ou bien? Nazala quitté parce que makambo ebele comme distraction. Ok. Mingi eza distraction. Ok. Bato mususu anniversaire, motasa kei akende ape marakimia. O ba ola kisa bolingo. Ba bongisa na cimetière na epa ezali. Eza ba keno ko adorer bikekote et tout. Nazala quitté et puis Moben nga pe matanga na ya matanga mais peut-être à permettre te na kende bongo peut-être so yi anniversaire ya liwa na ko kende na ye mais nga moko na ko kende susute maman so ko kende peut-être na ko soutenir kaka mama Amazon oui na moment où yazana ngo peut-être na ba prière na ngai mais ko kende kuna na ko kende te. Merci maman, tokomi na biso na suka nde nazoba toujours. Je ne sais pas liloba nini asuka okoko loba par rapport ya Sœur Liso asalaki Nzambe mais bato bazo déplorer loko mongolanda question nga malamu. Maman Liso akufi atikeli ko zoate lokola tolo babozui parce que tomoni bango bazé belé ba moron tsumbu ba maman Mado Makwe basali Nzambe na basolo banzemo na bango ti lelo eza na molimo santu ke ba oto yoka lelo ya courte joie o ya ba pampers. Mais bato bakomo ba ah kosela Nzambe bango so seli Nzambe vraiment na ndenga so fo kufa kaka boye ndenge mama kei sans bozui ya mibale oyebisa biso makambo ya association ba musiciens chrétiens parce que tout monde on dirait organisation za pena na mo ba koko so to ebite soki bazoka na malamu comment parce que bazo yango pas frère Patrice na kibo mbangu nyoso to ebite soki makambo kunezo ka malamu ya liboso na loba boy ce qui biso do tanga ka Bible to ko mona ke Jean le Baptiste akufaki na ba immeuble te oko mona basala Nzambe ebele Moïse atambusa bana Israël zwaki mibeko atongaka ba immeuble azalaki na ba soki ba nini te kosala Nzambe otiki nyonso sali Nzambe en vérité en esprit surtout bato basalelaka penza en vérité en esprit bazaka na bozwi penza te babozwi wana eza biloko ténèbre azolakisa biso po adéraye biso na nzela ya Nzambe mama Lisi akufi naza sur aza na maboko ya Nzambe na ye akokuta nyonso na lola oyo asalaki na se etongami na lola pe ekofuta ye kuna awa ata efutami baoyo bazotika bandako yango nini baokenda yango na cimetière te wana ezali donc makanisi ya bato bazanga maturité ke asali Nzambe azwi te bongo biso bato tozwaka totiki mpe tosali Nzambe lelo mpe oza na yo na eloko tosani na oboya ya Nzambe te ya mibale mpo na organisation je crois que soki bayebisi frère Patrice avant bayebisaka ye avant na mama Chabani nakanisi basalaka baorganisaka bien problème ezali nde na biso bacongolais mpe bachrétien oyo alingi kaka ye nde bapesa ye mosala yango mpo alia mbongo oyo balingi bapesa lokola eza na pa frère Patrice na mama Chabani azalaka te motema na bango ezobonga te ata asali malamu bakobaka mabe bakobaka mabe mpo ntango bakopesa bango mbongo mpe komonana te totalela frère Patrice ye ayebi organisation wana asalaka yango malamu. Merci maman, tokutani prochainement. Tokutani lobby par la grâce de Dieu nanu awa. Awa na lobby. Merci beaucoup.
C'est vrai que là, vraiment, perdre ma casse. Parce que ma compte d'assise, c'est vraiment ma icône, une référence, ma casse. Nous sommes ensemble, par exemple, la compte de Tiki, la société de la salle, la tombe de la souvenir. Est-ce que merci. L'adoration à cette question. Pour entrer comme ça, nous avons plutôt canissé. Mémoire et maman ici. Merci. Pour 10 minutes. Tout ça d'abord, 7 minutes. Merci.
mosala oyo asali bolamu nyonso nzambe asaleli biso. Nous voulons donner les derniers hommages à notre sœur. Voilà pourquoi tozali. On a eu un chrétien, liwa et le belakoni. Liwa ils apportent comme dans Okota. Tombimaki, Anzela ba maman, mais Tozonga, Anzela liwa. C'est inévitable. Il y a pas mais en réalité, c'est un fait naturel. Merci. Nanga la question souka eza que na ba chrétien au batikali tangu boya kama tanga boye. Bozo tarabango na ni. On a ba chrétien na biso bato nyo surtout. Liwa bo exhortara biso na nini. To yebisa ba chrétien nini. Non mais attends, nous devons nous préparer. Voilà. Chacun à son jour. On ne sait pas écoute à l'homme colonie. Bongama, parce que après l'Iwa, excusez ça sous tête. Pardon, ça reste. Merci. Et voilà, c'est de continuer. Pour la boutou à l'élo, to suki awa. Naza awa la bino, to lola la lobina tongo. Neto ke logo za kore ya morei, to ke logo tikango na milita. Merci na maman Sarah Kabunji na opportunité au Pesibiso. Participer à Matanga Oyo, pour faire diffuser Matanga Oyo Batbalanda. Vraiment merci maman Sarah Kabunji, la surnaturelle. Tous à la bino, Kino Nasuka. Merci na Adida Lumumba derrière la caméra. Balobi, Mouto sera Simbi caméra Ningana raté. Merci na Adida. Nous sommes là, le loma bangé, ça dépend de la mawa. Mouté ma passe. Tokutani mbala ya Simba.